ya Dubaï ezali mabele o babengi Sodome et Gomorre. Eza na lien déjà obeza na sémence ya lisumu na mabele wana. Yango mona kina kati ya pepe Dubaï wana mwana mama leki akobala na mwana mama kulutu. Yo kobala pena no na leki na yo. Mais biso awa to ebeli yango ezali inceste, mais kuna bango bamona kango normal. Tite weba isika kokende te. Ngai ko kwa yebisaki nga mukolo mususu mwana dia kese vozei kuna tukidi kolenda zaya kuna woti kwenda ko. Mais beto kuna to lwaka ko ngai mwana futi lwaka. C'est-à-dire soko yebisika utite sika kokende yebiti. Mais biso bisika to koma kite yo mwana sala nini koma. Pour témoigner magique tie zawana ezali mbongo moko zuli lelo fo esila lelo. Maintenant sikoyo lelo ngo mbongo ngo ebimeli po esala na RT bimeli siko na 23h45. Nakiola libanda. Okela libanda po 6 ngo wapi peut-être 50,000. Ba bi fo lia yango. Ko lia yango za ko kabate. Tozo pété ka ba champagne. Bobo mabongo na bino kode ya bateka ka yango te. Soka ke soma kode ya famille bato okokufa okobela liboma. Yesu. Bobenga ngai te maître mukulu nazana posa ya kodia. Kodia soko zana posa nango benga ngai nde na kosala consultation spirituelle. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous devez vous un contrat. Merci à vous. Mbote na balandi nyonso ya émission na biso Zip Zap o ezali bongo présenté na blogueuse influenceuse na bino Sarato la bongo lelo na koyambela bino Maître Mukulu Diakese. Donc na Maître Mukulu Diakese tokolobela makambo ebele o etali spiritualité, tokolobela ba réalité ebele o etali ba porte-monnaie magique, o etali ba nkodia makambo ya bambwa na Dubaï, tokolobela ba point ebele na Maître Mukulu Diakese. Alors sans plus tarder, je dis un grand merci à ma sponsor Majabu Gospel, Azir et puis Jus Magique Adassa. Un grand merci à Tata Poe Fapekato, un grand merci à maman Gina Amatou.
Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci Lissoussou. Amélia Moueba, la privée de Orlando Domingos. Pourquoi pas na Jenny Beta Industriel, moi si à Pembe. Un grand merci na papa Diego Melito. Bambote Bele pe na groupe WhatsApp na Mobimba na ba commentaire Sol Mbemba. Ozia Massamba, Fikia ou Dalia Onyema. En tout cas, président bébé, maman Nathalie Bandeko Nyonso, on a pesi bino bambote, Bisika Bozali, Montréal, axe derrière la caméra. Merci pour l'image. Soroza vraiment même langage nanga. Fungwe Labso vraiment plateau na biso. Pour et ça la bien. Donc bonjour maître Moukoulou Diakesi. Bonjour madame Sarah, bonjour. Bonne santé papa. Oui, santé ba koko bazo batela lokola to la muki ba koko bazana biso. Pe na moni santé za bien. Ba le belé na lingakana le kaipa na yo. Mais vu que zalaki na lo lokana ba koko te. Moi to le kezalaki te mais lelo na moni ba koko ba ndimi to leka. En tout cas na tuni samina esengo. Merci beaucoup maître mais aspect na ndingo yeleli toyebi ke ba maître ba ya boya na moi elo mo boye moi liaka moi ba biloka bokoko na moni oyeno normal loka garçon mo alati na normal aye donc est-ce que yo pona yo esenga te ko lata ba bracelet wana to mona ba mayaka ba mbembe ba biloka belebele wana. Oui, merci pour la question batumi batuna kangai. Maman Sarah na koyebisa yo pe na koyebisa bandeko bazolanda biso ba français balobaka on reconnaît un moine par son habit. OK. Mais les habits ne fait pas les moines. Mais les habits ne fait pas les moines. C'est-à-dire quoi? La spiritualité au milieu mambo makimpeve mais na mona mvoa tout loko. Donc c'est-à-dire makamba molimo ezalaka bolatelité. Bato na bozomona bazoleka na baitandomike balati biloko eza pona ko exciter bato. Pona ko exciter yo papa yo maman ozolanda ye po mona ye wana ayebi musala to akosunga ona problème ozana ngo mais c'est pour juste exciter les gens. Eza bilamba bazotongisa awa na sima na maître taille. Eza ba robi bakosomba batentero bake batongisi bache kwa baye awa po ba exciter bandeko na biso. Eza magite bayebi mambo molimo te. Parce que lelo na kopesa exemple maman Sarah yo tanga na ndeko no moko akoma magistrat to aza docteur. Na ndimete to général tarango partout. ala taka général na audience obi médecin ala taka babengaka bami na bango babluzo na bango na cabinet akotama ngo na nzela te to na fête to na quartier pour mona asa médecin donc c'est-à-dire ngai pe bilamba ona nazana ngo mais différence eza ngai na batwana ngai bilamba o ya ngai eza bakoko batikela ngai yango tukanki nkulu kieto ba bankulu basisa yo mvoatulo donc nazana bilamba wana ba robe wana mais nayebi esika batonga ngo te nayebi taera sala ngo te esoko makate bambula ezalaka nanga pe kokanga kaka wana eza ya bokoko na biso mutu atonga ngote mais nakoya nango awa te oyo bengi singa na émission pona pesa peut-être enseignement obeko kebisa bandeko na ya pona ko exciter yango tozo bisa bato ke bolanda biloko wana te eza pona ko exciter bino eza bilamba moko bazotongisa na sima ndako poko ya ko exciter bato mais yango te magie yango te kinkulu kieto bao bankulu vo muna kinkulu tufuti dia te la malembe donc c'est-à-dire mambo molimo ezalaka na kimia mambo molimo ezate bato wana fo ebisaka bango bakene na France na cabaret place ba confrère no musu basala ka émission ya ba magicien babimisaka bambongo babimisaka biloko bakene na bango kuna po bazwa mbongo awa eza plateau eza biloko moko bazoya nango pona ko citer ba mususu pe baya pa nanga bazo ba numéro nakosala pe numéro moko awa biso to benga ka mangitukulo eza iloko balobaka eloko ekamwisaka nakosala pe eloko moko ekamwisi mais c'est peut-être eza important te na ndeko moko azolanda biso abotaka te sona bina bimisa mbongo eza important te na ndeko moko azosouffrir problème ya mbaso mais azali na mbongo sona bina bimisa mbongo peut-être eza te ke mutu moko azana problème ya malchance ils ont un rapport mon côté donc rapport ils ont enseignement parce que il loba yango pesa ka moto force biloko wana mama kolanda ngote to bonde ko so landa biso bolanda biloko wana te eza pona ko exciter bino ba biloko wana to mona ngona ba école primaire ngangaye abimisi ba bombo abimisi nini lelo yo mama okomi na âge yo mais ozo continuer ko exciter donc to yaka ko yesa bandeko boyi ba isika boko pesa matori na bino boyi ba isika boko cha matambe na bino na ba problème nyonso to za na ngona vie sociale ndenge ni to ko sunga bino mais bilamba wana ya ngai pe ezali mais ya ngai na lataka kaka na télé na temple na era musala. Merci maître Moukoulou. Maître Moukoulou, est-ce que kosa ela biso différence yo za maître to za guide spirituel? Bon ngai naza maître te batunde babengaka nga maître Moukoulou mais nga nazalaka maître te nazali guide spirituel. Maître azali mutu oyo
azana mwa ndambo ya batu me ngai nazali donc na munoko mboka biso tobengaka songi ya nzila. Songi ya nzila c'est-à-dire mutu alakisaka batu nzela. Donc nazali lokola ba église na bino bolwaka mokambi. Okay. Mokambi azoteya batu po bazwa nzela. Donc nga naza mokambi. Donc toza différent na ba maître, nga naza maître spirituel tel mais nazali guide spirituel en français mais na munoko mboka o babengaka nazali songi ya nzila ngenina. Donc moi différence vraiment eza makasi na point wana. Merci beaucoup maître Mukulu. Na question moko na bossa na kotuna ngo batu meye tombe pa na yo. Pourquoi batu nyonso ba mibenga maraba guide spirituel ba maître ba utaka kota bakomo? Oui, au moni temps au bino botanga la Bible, au mona ba tribu 12 tribus Israël, au mona que chaque tribu eza na nini nango. Ba kabola ba don pe ba chance to ba nini na chaque tribu. Lelo yo ngape na kotuna question pourquoi ba passer ino so batondi ya la limité bazaka ba luba. Nzambe oyo asala biso to benga nzambe apungu to lendo tango asala ki mokili akabola ki ba don na chaque ekolo. Okomona bandeko na biso bangala mingi baza ba soldat. Okomona bandeko na biso bato bandundu baza mingi soki médecin te avocat to juge. Okomona bandeko na biso baluba bango nyonso ba pasteur. Mais makambo etali molimo to fondement ya mboka oyo efandi na Bakongo. Kuno okomona ba chef de l'église, ba représentation ya église eza na Bakongo. Okomona ba grand prophète babimaka na Bakongo. Bangunza makasi na Bakongo. Donc Bakongo ezali socre parce que royaume Congo place to wuti bisunga na yo mama po to sabandeko eza na Bakongo. Bakongo ezali socre. Yango mona ka mundele tango yaki awelaki na kokota na Bakongo. Kuna nde akosaki bakoko mususu na sukali pe na mungwa pe na bikeko ba yelaki batu ya ba Maria pe ya ba Yesu ya lukuta place ba ekozo la bokoko na biso bakosi bango eza mabe mais lelo soke na France okokuta ngona ba mise na bango basaya nini ba tie yango na kati ya ba mise. Mundele nde yaki kokosa. Donc Bakongo ezali province oyo etondisami na molimo. Socle ya mboka oyo eza na Bakongo. Donc mutu oyo ya molimo soki oza pasteur ozo no moluba ça va mais mutu lokola ngai mono ngunza ngenina. Donc un vrai ngunza fotikala ya Bakongo. Omoni ndeko na biso akufa papa na biso fe ale moloto na no linga mingi parce que na no landa mingi ye azalaki ngunza. Azalaki muluba mais azalaki pasteur te azalaki ngunza, il était un prophète. Azalaki ngunza ale moloto. Yango mona album ne ya suka les fruits des lèvres ndika alataki na ninga ki ngunza. Na suki ndenga tika ki azalaki ngunza mais azalaki muluba. Mais mabe ezalaki côté ndeko na biso wana ayebaki ko valoriser bokoko te. Soki a valoriser ka bokoko na biso même eloko to neto yokaka il paraît poison mbele simba ete. Mais azalaki ngunza, azalaki mutu ya nini? Ya baluba. Mais ba province nyonso bakabola ba don. Donc ba pasteur nyonso moni awa la limité banda la première rite soki suka na 16e rite ino bato Kinshasa okomona kaka bazaka ka baluba. Mais ba prophète ezaka ka bato ba Congo. Ba maître tozaka ka bato ba Congo. Ba soldat okomona bangala. Ba enseignant okomona ba Congo tosangana mwa ndambo na bato bandundu. Okomona ke ba juge ba magistrat bazaka ka bato bandundu. Donc kokama nango te depuis kala nzambe oyo tobengaka nzambe apungu tulendo apesaka don pe chance na chaque ekolo bazalaka na don na bango na munoko mboko tobengaka ngo nkailu ezali don o nzambe apesi niti ngai siko naza na nkailu oyo bapesaki ngai marke tu nazalaki formé depuis âge ya 12 ans na mboka parce nga na botami na mboka na kulungongo na mboka babengaka lakwa depuis 12 ans bapesaki nga déjà ko former ngai. Mais muntu wa bota asala biso nyonso apesaki déjà nkailo donc apesa déjà don ya makambo wana parce que libota tozaki pe ebele mais bango nyonso basala ka musalonga na sala kate mais ngaka mutu na sala ki yango na sala parce que na bandi makambo na âge ya 12 ans mama Sara premier eloko na sala ki eza kokanga mwana mutu ndeko kwa bengi nga ya bi lelo dia kese ngei mwana wiza kanga yo yonto oyoka ne ba yoka balie mwana balie pe au grand gorge et loko liboso na sala ezalaki yango wana mais na âge ya 12 ans okanga kaindeni kasi na kangiye kasi koko la kisinga initiation no na bandi ko zwa initiation ngiti vando kindoki mais kindoki kya mbiko kindoki kya sadi sabato donc c'est-à-dire bazo pesa nga kindoki ya malamu donc ngiti vandwa kindoki mais kindoki kya mbiko do yo yeba kiteko ko mutabengi yo abandisiko ko dirige abandiko dirige nga zwa oyo zwa mbila zwa makazo zwa boye sala boye loba boye simba mwana ko boye yebisa bango balia biloko boye te pendant comme état de temps mutu wana pe abika premier miracle après et akokoma na moma moko tango na koli koko nga kufa
nde aye kopesa ngai loko tobengaka nkauki ya lolendo parce que nabosani yango na mutuka na jeep na ye nango awa te ezaka reporta te na biloko wana tobengaka nkauki ya lolendo. Nkauki ya lolendo ezali bateau de commandement, bateau oyo nazala yango ya pouvoir nyonso ya famille ya mama nyonso nasalaka yango natambolaka nango. Mais eza important te na kiti awa na ya nango bon nalingaka te mais etikali nango na kati ya jeep eza wana. Soki émission esili oyo nakolakisa oyo yango ndekoko aye kopesa nga mena baton apesi nga makambo nyonso apesi nga bakaye biloko nyonso. Donc so tolandi bien yo eza descendant koko na mutatikela koko mutatikela ngai. Donc nazwi yango na ndako na kati ya mboka nazwi yango depuis âge ya 12 ans. Na 12 ans na bandaki ko pratiquer mais tant on a commis na 20 ans nde siko na ekozwa pouvoir nyonso. Après koko akoti na chamba sokoli ayebisi nga azokende. Ngai koko akufaki asimbi nga bo azokende apesi nga prière asali prière suka akufi akei. Na lela pété parce que na yebaki fo akende nga fona tikala. Donc yangai eza na ndingo wana mama. Merci beaucoup maître Mukulu. Na kati ba actualité nyonso na sitaki na olingato bandana nukolobela likambo ya ba fille o bakendaki na Dubai kobimana bambwa. Na ebité eza cause ya bisimba simba o bino ba guide spirituel boko lakisaka bango eza nini et puis ba retomber na bango kozala nini ndenge bazokenda kobimaka na bambwa. Oui maman, ba émission mususu bato balandaka nga bayebi na lobelaki déjà makamba Dubai. Dubai déjà na ba recherche na biso atake bato molimo ezali mboka o to bengaka déjà Sodome et Gomorrhe. OK. Parce que de Dubai ezali soko tali na ba Ciel Alliance ou bien na ba globe terrestre ya kala okomona place ba komi pays Dubai ezate. Soki pe olandeli pe na Bible ba pesi ba Babylone to yebi ba mboka nyonso ba Bethlehem ba Israël ba mboka nyonso wana ba koma na Bible na Ancien Testament to na Nouveau Testament existaka. Mais so tali mboka ba bengi Sodome Gomorrhe moyeto monango ezate. Mais biso to ba molimo to sukisaka makanisité to kendaka au-delà ya makanisi ya bato. Nde to eko découvrir que mabele ya so ya Dubai ezali mabele o ba bengi Sodome et Gomorrhe. Eza na lien déjà obeza na semence ya lisumu na mabele wana. Yango omona ke na kati ba pepe Dubai wana mwana mama leki akobala na mwana mama kulutu. Yo ko bala pena no na leki na yo. Mais biso awa to ebeli yango ezali inceste. Mais kuna bango bamona kango normal. Okomona lelo fille moko za lesbienne na fille muso za lesbienne na Kishasa bakekutanela wapi na Dubai. Okomona ba fille moko basala ka loko te na ndako na bango na makala bato ya pasi. Mais bakosangisa mbongo o bazuna kindumba bakesala anniversaire na Dubai. So tali ba vie na bango ya ba famille na bango okolela. Pasi bakesala ki lesbienne. Okoyoka mwasi libala na mwasi moko boye bakesala mamosi na Dubai. Donc Dubai okomona siko lelo to yemona réalité mususu bakomi ko bimatina bambwa. Alors muna kinkulu kieto bankulu bao beti telemina le yo mambo makambo bakoko na biso balingi yango te pe ekoki kozana na mokili na biso te. Mais bakesa elango kuna pourquoi bakesa elango kuna mabele wana ezali mabele eza déjà na semence ya Sodome et Gomorrhe mukolo musu na koya ko décortiquer peuple Dubai ba utaki wapi batunyo bayebi batamayele bayebi to batomeli bayebi babi peuple on ya Dubai ezali descendant ya mutu to bengaka Lot. Alors que ngana yo bato batanga kabino ba chrétien botanga Bible boyebi comment Lot azula ki descendant. Lot azula ki descendant na inceste po bana na yeba pesa ke masanga pe abotaki bato wana. Yango moni mabele wana eza na semence ya lisumu. Donc c'est normal lelo to mona bato na biso toza ba nation ba kende kuna place ya lisumu ngo ezalaka. Awa eza impossible osala. Mais ba ndeko na ba osala ngo tozo pesa conseil yo mama yo leki ozolanda biso grande sœur botika makambo wana bakoko na yo bazaya kosilika. Bakoko bazaya kotelema pona bino. Bokozwa etumbu moko ya makasi yo ndeko mwasi ndeko mobali ozana kati ya ba pratique wana ozokoka ko bimate. Benga biso na plus 243 81 54 313 tokosola tokosala yo délivrance tofoti kula yo mpepe kiambi eza milimo mabe tokobimisa ngo na puissance ya bokoko na biso benga biso koyoka soni tete benga biso na privé tokosolola toko aider yo olongwa na étape ya masumu wana olongwa na mabe wana na kati ya boloko wana po eza boloko bomikotisi lelo tozomona lelo bandeko na biso ya ba pasteur koyoka o pasteur o babimaki na Dubai. Pona ni kaka Dubai tokoma na point ya kotuna pourquoi kaka mamango esale mangaya mabe na Dubai okoyoka pasteur o mo se bato libala tozolanda biso na yo tozana ngati ya mokili tona ba réseaux sociaux yo kutu déjà oza muntu ozala déjà basé na makambo wana okoka ke o pasteur X azoki mo se bato libala mo se ngwaza millionnaire bagene bimane na Dubai ba vidéo ezo sikile lelo tozomona ngo
Pour ni basali longo kishasa te, pour ni bakika bakenda kaka Dubai parce que zana lia lisumu isika wana. Mais to pekisi yo te mama ozana $1000 na yo lobina ki de somba moi kabelo nangana ya koteka na so bénéfice. Tant oké na sier na yo dignement wana to encourager yo. Mais soki oyebi ko soki na lisumu ndeko lando zolanda biso fotika makambo na po bakoko bazaya kotelema. Okoka pasteur oyo apesi mbongo kuna, oyo bapesa kimbongo, oyo bakendaki na kaka Dubai. Kaka Dubai. Kaka Dubai, donc na Dubai kaka masumu ngoto mabe yango wana nyonso ezouta parce que ezana semence ya Sodome et Gomorrhe. Yango moni meba pasteur na biso nyonso bazo kwesama pasteur azuko kokanga mutema te. Yango biso tobenga ka ba shop ba église oso mona ba sali tobenga ngo ba shop. Lelo bomoni bino moko ba preuve tango tozo bisa bino bozonga na bokoko na bino bozondi mate. Mama tola na koyebisa yo soko yebi sika uti te weba isika kokende te. Ngai koko ayebisaki nga mukolo mususu mwana dia kese vozei kuna tukidi kolenda zaya kuna uti kwenda ko. Mebeto kuna to lwaka ko ngai mwana futi lwaka. C'est-à-dire soko yebi sika uti te sika kokende yebi te. Me biso bisika to koma kite yo mwana sala nini koma. Nga ba koko nanga peut-être ba voyager te ba mata avion te. Peut-être koko nanga moko te azaki na mutu quand même wewa. Me biso lilo to zana ngo parce que zaki maloba na bango. Donc muntu azo ke na Dubai na ndenge ya kosala business en tout cas tozo encourager ye tozo pesa ye bonne chance mais muntu azo kende déjà na intention makambo to tangi ya ki pédophile ya ki lesbienne ya kosala mamonyoso ya bosalité en tout cas tozo pekisa bino bandeko bo benga biso na plus 243 81 54 313 toko sunga yo ndeko toko longolo na milimo wana pe mamonyoso wana naza sire kosila nango. Vraiment merci beaucoup. Nengo uti ko expliquer biso tozonga na bokoko. Kozonga na bokoko eza mabete. Mais batu musu balobaka soko zongi na bokoko ba inconvénient pesa makasi na kozonga na bokoko. Est-ce que na bokoko ba inconvénient ezalaka? Na bokoko na biso oya biso inconvénient moko ekozala te. Parce que bokoko na yo ke trahir yo te. Bato bazoka ba inconvénient sa bato bazokine na ba science oyo mususu ya mindele. Mais na bokoko na biso kuna ndezali mvuluzo. Donc le biko na biso na bokoko na biso. Mais ba malade ba qui la batu pareil ou tapeka na bokoko. Kasi na yebiso yo kindoki depesa peka bokoko. Kindoki na yebiso ngomono ya vanda kindoki mekiambote. Na zo kindoki me ya bolamo, kindoki sana d'essence ya mabe na bolamo. Donc place yo balobaka sata zali lumière pe izalaka. Donc na bondoki to na bokoko na biso ya mabe ezali ya bolamo pe ezali. Bandoki bazali baboki la batu ba mauvais sort, ba maladie za ebele o nga na bikisaka. Ba paralysé, ba padi, ba mbasu, ba maladie nyonso, okena hôpital zo sa ba examen zo mona na te me ko ya pa na biso to ba impuissance sexuelle, ba do miloko nyonso na salaka ngo pe na sunga ka batu. Mais na koyeba sika ko uta passe na sala relo to benga ka consultation spirituelle. Na ko délivrer on a passe ba maladie on a mingi za maladie ya molimo. Na ko longolona na kati ya maladie on a ndenge ya molimo après na ko pesa osiko kisi ya physiquement. Donc na ko soigner de temps, na ko soigner par esprit. Après na kena physique na pesa yo kisi. Kisi na ko salela yo soko za na impuissant yo papa hôtel makate osali bambole belé ozo télématé to koyeba eza dit en quoi parce que on a batu musu bazawana atamboli ya bébé simbongo na banganga ke wapi akena ba hôpital ozo solution te ayebi te azana eloko o impuissant na ezali mpadi ngelo banini mpadi ezali mauvais sort o babwa kila ka batu yo boza femme mariée mobali moko ayeko influence na bambongo abimana yo mobali na yo papa milito ayoki ayepa na ngai to ayebi bokoko akobwaki na mobali wana padi ekozwaye vike bapesa lombongo tango bobala na kibo basala ki kinzonze te basala kite yango wana nde bakangaki mafula te bakangaki banoko bazwaki te bazwaki donc déjà ya komi na pouvoir au dessus na yo donc mobali wana komeka ye nyonso akoloba sala ekozwa mobali wana tout comme peyo uzana pouvoir te ya uzana pouvoir pe ya ko servir mobali na yo parce que comme eloko moko soki mobali no azala bondoki na famille na ye bobali ye ezoluka pe fo yo pe pesa porte soki pesi porte te ba ko olia mobali na oti parce que comme il est ange na ye comme eloko moko donc yango wana ba maladi bato ebele baza partout baso benga biso baza na ba impuissant mingi komona ki abotisa mwana bato awanga na zemi famille wana eloba maloba mabe epesa impadi lelo zo telemate osali 20 ans osali 10 ans koyoka soni te yo papa osana kawana yo mama pompadi yango pezo ka pe basi omona mwasi mususu na ndako na kifiança ya zalaki normal mais akoti na ndako libala kunzoto ekomi kopo
eza bondoki eza kaka mpadi. Mais ndeko na bino papa na biso que son âme repose en fait des fao ya kufatika mwana te Bon. Siko nini salama ye pas na mpadi. Bon, ndeko na biso wana ya mukongo respect que son âme repose en paix. Selon ba information biso za nango ezalaki azaki na mpadi. Parce qu'il était tellement beau. Basi bamandaki kolanda ye. OK. Abanoko lata kitoko. OK. Maintenant ce qui muntu moko asente peut-être 3 filles mbala moko na kati ya bamboka mukene tiki centre. Azaki pena no jeune, azaki na sens ya responsabilité te. Ce qui ba famille la bakendaki ba pesa ye mpadi. Lelo yo. Yango esali mais nzokande ye moko parce que biso toko ya vers maladie te. Maladie nde ayaka vers biso. Biso toko mona yo muto za na problème. Mais ngana ko telemisa mutu na nzela te na banoko yebisa ye ke yo papa oza na problème bo na sens te. Ngana médecin yeso ki ayaka peut-être banga ba sungena ndenga bokoko kozonga la ba famille na ko réparer. Donc o nazo pesa to zolanda selon oyo bakoko ba yebisa biso na ndeke to yebeli ba Congo ezalaki biloko ezalaki lobano benga mpadi ezalaki na mauvais sort. Oui ko sala ki nzoto mobali mo etele masusu ezati. Alors, on a fait la recherche, on a information tout ça. Il était très beau, très propre, très élégant. Basi bandaki kolanda yemi. Mais ce que c'était 3 basi 4 basi ozana nunda côté zone et l'autre côté. OK, moi. OK, moi yeno ki chasse comme wa musicien. Ozomona ngo kaka ekosala nini? Yo pe ozala kitango zokola ozaki na mambo musu zaki mais lelo komi responsable, komi mama na kati ndako. Okomi na ba réserve ko sala babo mususu pona respect ya bana na yo ya famille na yo na respect ya mobali na yo eza pe ba jar wana donc mpadi wana eza eloko ezotungisa mibali ebele même basi yo papa yo mama ozolanda biso so oza na padi obengi biso na plus 243 81 54 51 313 tokosola na yo en privé tokoyeba euti wapi na spiritualité tokosala o délivrance spirituelle bongo tokopesa o kisi partout yo ozali na monde kisi kokomela yo pe okozonga normal. Merci beaucoup, maître. Tu comme vraiment na souka émission na biso, mais quand j'étais le béano likambu ya porte-monnaie magique au bino bopé sarabatu. Et où taka wapi na bambongo bobimisaka. Déjà ngai na lingaka déjà porte-monnaie magique wana te mama Sarah parce que bandeko ba Holanda biso baleki ba Holanda ba papa bazolanda ba porte-monnaie magique wana nga na déconseiller bandeko bogene simba biloko wana parce que porte-monnaie magique ti eza wana ezali mbongo moko zwi lelo fo esila lelo. Maintenant sikoyo lelongo mbongo ngwe bimeli po esala na RT bimeli siko na 23h45 nakiola libanda okela libanda po 600 wapi peut-être 50000 ba bi fo lia yango ko lia yango za ko kabate tozo pété ka ba champagne o pété ba champagne webi ke babari musu pe champagne ko sila bo bano kesuma ngona ba boîte mususu to changer ba boîte bo changer boîte bo changer mais aide ko sila déjà bo koma chrono na yebiso déjà so mbongo ngwe bimina 23h45 donc osaka na 15 minutes pour banda journée mususu yango tozo déconseiller bino bato bozo landa biso bozo porte-monnaie magique te nga yeloko na pesa ka ezali porte-monnaie du bonheur o ezali ki mbongo na biso bimela yo par semaine par mois to par trimestre ezali mbongo ya normal okoki ko bomba okoki ko tsa na banque okoki ko sala ba projet na yo ne bande ko belé mama saka batuna kaka ndenge ni yo za muta bokoko pesa ka so ba porte-monnaie du bonheur yo ndeko papa to mama so landa nga yeba ke porte-monnaie du bonheur ezali loko ya mindele te ezali biloko ya koko na yo ezali biloko ya bokoko na biso loko na pesa ki awandakisa okomona na kala ezalaki mama moko azoteka bakwanga to mungu to makazu mais mama ona okomona za na 7 parcelles bana nyoso atindi na poto mbongo wana zuya kyango wapi ezali ke loko na biso to no benga bakoko bano benga nkuto zo wa kakondo ngale kwako donc elobake saki ya mutaliboma ezanga ke loko te mundele nde ayaki ayibi biso formule wana akena ngo ipana bango po akomisa ngo lelo yo porte-monnaie du bonheur mais oyo biso to pesa ka isa porte-monnaie du bonheur po bato ba comprendre mais loko en réalité to biso nga na pesa ka ezali nkuto zo wa kakondo ngale kwate loko ako donc ezali lokola saki ya liboma ezanga eloko te nandaki sa ete mama moko boyebi na quartier omuna na njila azaki na 7 parcelles atinda bana nyonso na poto anoteka mungwa yango wana eloko wana mindele bazwaki bakomisi porte-monnaie du bonheur mais ti lelo tozo pesa yo ndeko oluka ozwa porte-monnaie oluka ngo na façon nyonso ozwa yango te obengi biso na numéro tozo pesa plus 243 81 54 51 313 tokosola na yo tokoyeba koma tokoyede yo pozwa porte-monnaie esunga yo libota na yo epa na biso mama Sarah biso na bokoko na biso ben de sang ezalaka te tosengaka bato te tosengaka makila te biso tango ozwi porte-monnaie to eloko tobengaka kutu azowa eloko tosengaka ezali ba action de charité
ozosunga babola ozosunga baorphelin eloko kaka tosengaka yango wana. Mais bato oyo bazolanda biso boyeba ke porte-monnaie du bonheur eza eloko ya mundele te. Mundele ayebaki yango te, mundele auto zongo pa koko na yo. Oyo ba mama nyonso ya kala oyo basalelaki tonobenga kuta zowa kakondanga lekwako. Donc eza yango wana kode ya te. Kode eza eloko mosusu. Okay. Kode ya siko eza eloko ya famille. Kode ya déjà mama Sarah donc kode ya na yisa bandeko ke bato mingi ba obenga ngana tekela bango kode ya. Bobo mabongo na bino kode ya batekaka yango te. Soka ke soma kode ya famille bato okokufa okobela liboma. Yesu. Bobenga ngai te maître mukulu nazana posa ya kode ya. Kode ya soko zana posa nango benga ngai nde na kosala consultation spirituelle. To yeba na libota na bino bozalaki na kode ya, bozana kode ya. Kode yango eza pa nani soki eza à l'évidence c'est-à-dire na grotte oyo ya bokoko na biso. Nde biso tokonezula yo yango topesi yo yango kode ya oyo kaka ya bino mais tokotekela o te. Mais kosomba kode ya te bolanda bambozoleka na ba télévision te kode ya basombaka yango te yo ndeko tozana posa na yo basombaka kode ya te soko sombi kode ya famille batu ekosala yo ba yo loko tobengaka na spiritualité ba choc à retour et même na liwa et ko même on pe na kufa to okomi paralysé po eza ya makila na yo te. Kode na forme nango mama Sarah o nga na mona plus de 14 formes. Kode ekozala pe bagi na yo, kode ekozala montre, kode ekozala pe nzete nde tobenga nkau kya lulendo, kode ekozala pe mbeli nde tobenga kambelo kya lulendo, kode ya musu ezali sani. Do yo kozala na kode za mbeli avant obia émission obima osala boye na ndako na osimbi kaka mbeli wana obeleli muna kumba bankulu muniti lomba mono mona beno Sara ngeti kwenda muna émission zolele ya kala muna 6 omoni do lobi na munoko na lingala lobi ke na lingi bakoko na ngande nazo kende ba émission na nga lelo nyonso na kocha ngaka kabatala yo mona émission na we o 30 minutes ça déjà peut-être 100k ou be 300k et ça pikaka kode ya mususu ebimisaka mbongo. Donc kode eza na ba forme ebele sur le plan physique pe na ba forme nango ebele oyo epeselaka mutu makambo nde tolobaka makambo. Okay. Dans na domaine nyonso ozali toza na posa mbongo kode epesaka mbongo, so na posa commerce kode epesaka commerce. Siko pona bato ba Rolanda biso pona bato ebele bengi ba maître ebele pona makambo ba porte-monnaie magique, ba porte-monnaie divine, ba porte-monnaie de bonheur. Siko inconvénient to conséquence to mibeko nini ezalaka mpona kobatela porte-monnaie de bonheur oyo pesaka. Oui, mpona kobatela porte-monnaie du bonheur mibeko eza kaka moko kosala kaka ba action de charité. Tango ezopesa yo mbongo par mois to par semaine yo musala no eza kaka ya kosunga bato oyo bazobola bazonyokama. Okokende na hôpital osomi mwa mbisi mwa loso pesi bato okabeli bato condition epa na biso yango wana biso topesaka porte-monnaie du bonheur topesaka porte-monnaie magique te. Bandeko pe o bozoluka ba porte-monnaie magique nazo pesa bino conseil botika pratique wana parce que porte-monnaie magique wana yango so mona ba jeune lelo bazokufa ba jeune lelo bazobeba ba jeune lelo bazokende na ba problème ebele pona nini na porte-monnaie magique. Mais oyo nga nazo pesa ya sans condition ya kimia nyonso ezali porte-monnaie du bonheur eza eloko ya mindele te eza biloko oyo ya bakoko na biso batigela biso oyo bakoko banobenga nkuta zowa kakondaka lekwako pona mambo itali kode ya basombaka yango te. Mais yo ndeko lingo yeba so bozala na kode na famille na bino tozala na posa ozo kode ya famille na bino obengi biso na plus 243 81 54 51 313 tokosala eloko tobengaka consultation spirituelle. Tufuti zaya muna kimpeve volwe na lendo kiankodia volwe na yau bosi beto sitotavana mvuto tokopesa o réponse ke na famille na bino bozana kodia ezana mama leki na bino x. Donc moye topesa bino yango topesa yo ezate pe kokotsa bitumba batu bakokufa tika yo zela soit kene luka mama leki na bino yebisa ye boyoka na ngape mama leki na lingina rene na loko o ya famille soki ezana noko tokoyebisa yo soki ezana ngo à l'évidence eza na muntu te mais bozana ngo nde tozana siko na capacité ya kopesa yo kode ya wana mais kobenga te pona kosomba kode ya benga biso po yoka ozo enseignement po télévision ezate tokopesa o koma okoki kozula kode ya koma okosala pon kode ya ekomela yo pe koma okosala po kode ya wana ezala no na kimia. Merci beaucoup, maître Mukulu Diakese. To comme vraiment na esuka vraiment ya émission na biso na éviter oza na message moko okoki ko annoncer na batu ba Rolanda yo o nga peut-être na tuniote okoki ko s'adresser na caméra.
Oui, pona bandeko nyonso nazo bananano muna beno bampangi nyonso kianzila Kongo luzaya ko mono mwete dia kese telefone kiazubuka kina 24/24 lutibokila muna mambo mamonso maladi mambo bambongo mambo bampasi mena yao lubokila lunyakusu e mambo makasi wa baka donc tolobi boye bandeko nyonso balandi biso toyaka boye pona plaisir te toyaka boye na directif yo bakoko bapesa ka biso tozoyaka kebisa onde ko ndeke mama tuna biso mutuna bolanda makambo ezoleka na itando mokete bolanda te mutu aye ache ba kwa ache ba valise aye ko pelisa moto ye wana za na solution ya problème na yo mama zala na discernement oye ba sika nini okokende sika nini ozwa solution yo ndeko luka code ozwa kiango te obengi biso tokopesa yo solution yo ndeko za na posa ya porte-monnaie kasi porte-monnaie du bonheur ya magie te porte-monnaie du bonheur to benga kutu azowa obengi biso na plus 243 81 54 51 313 toko komisela yo pe okozwa solution ozana maladie nyonso ezo bikate obengi biso yo zana poto mais ozo vivre net na Afrique ozoka mukanda te passe zolanda yo wala ba maladie chronique oyo bingaka bazolembana benga biso tozali ba representant biso te muna mono mosikilenda salako mais muna lendo kia mankulu ya utibokila bao bankulu vo muna maza imungu abasadila obengi biso na makasi pe na nguya bakoko na biso okozwa solution pe okozwa kimia kozonga na kati ya nzoto na yo pour na famille no mobingo. Merci beaucoup maître. To comme vraiment na suka émission na biso bato baza na besoin ya contacter maître numéro na eza na C ya barre d'écran na bino wana bo contacter ye bo sololi na ye oyo bo linga bo sola na ye ngala bino tokutani mbala sima na émission mususu. Au revoir, ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www